Somo la famille Bokota. La famille Bokota balobi makambo eza ya kobeba, balobi la famille makambo eza ya koinda, balobi makambo eza somo. Bokota bande konanga manike de John makambo eza somo awa. Makambo eza ya kobeba la famille, makambo eza somo, makambo eza nango ya koinda. Eza somo la famille bokota na ndenge kaka ya bien. Tokota to vanda to zwa bakiti to vanda to matisa volume to benga pe batu mosusu bakota likambo yo. Makambo ekomi nango somo, makambo ekomi nango ya kobeba, makambo ekomi nango ya koinda, makambo ekomi nango mutu pasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Bienvenue surtout sur Irsil Botelwa TV. Bienvenue na balandi nyonso o balandaka Irsil Botelwa TV. Bienvenue na balandi nyonso ya sika o bakoti sika na chaîne na biso bandeko nanga. Lelo to memeli bino surtout Manike de John. Manike de John aza chroniqueuse na biso ya tongo. Manike de John aza youtubeuse na biso ya tongo. Bandeko nanga to memeli bino Manike pourquoi? Pourquoi na batu nyonso? Irsil Botelwa TV lelo aponi ka Manike. Atiki batu nyonso alobika non. Ngaka na Manike to komata to kitika na Manike to kende to zonga Manike to sala boye Manike to sala boye Manike lelo Manike na Manike. Nini ezo sala kino lelo to memela bino kaka Manike. Bandeko nanga avant to kota kuna, avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo ya Manike, ekozala bien na nous toye ko sensibiliser batu nyonso sika. Toyebi ke chez Irsil Botelwa TV soki toza na video ya sika to soki video ya sika ekoti bato sika pe bakotaka. Yango toye ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso ya Irsil Botelwa TV, to sengi na bino bo s'abonner massivement. Abonnez-vous. Tango bozo s'abonaka wana bobo sana pete ko klikaka sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Chaîne moko kitoko, chaîne yaba conseil, chaîne yaba analyse, chaîne moko yaba information moko ezanango vrai, ba information moko ezanango exact, nandenge moko yamalamu mingi. Bandeko nanga pona bandeko na biso ya kala bayebi deja challenge oyo Irsil Botelwa TV asalaka. Bato sika bayebi challenge yango wana te, yango toye ko rappeler bino pe ko sensibiliser bino. Challenge na biso ezalaka keno chaque mois tozalaka toujours na mwa challenge oyo to salaka. Ya mwa oyo challenge na biso eza que to sala partage ya ba vidéo na biso pour que tout totaliser 29 000 abonnés d'ici fin ya mois. Pourquoi pas 30 000 abonnés la famille? Et au sala malamu mingi. Partage la famille, partage ndeli kambo, to sala partage na bandeko na biso, to sala ba partage na ba camarades na biso, to sala pe ba partage na batu o to yebi eko sunga Irsil Botelwa TV, chaîne surtout ekende liboso na ndenge moko ya malamu mingi. Bandeko nanga lelo na memeli bino Manike de John. Manike de John, nini eleki lisusu na vi ya Manike. Manike alongwe lisusu epa ya feregola. Manike nini ebele ya batu deja ba omi tuna ba question eza nini. Mama kota kana sijemba la moko biso to kende. Eza pasi la famille, eza pasi surtout komona eza na batu mosusu baza mikolo. Otali penza age olobi ke non. Mutu oyo aza mama moko avanda na ndako, avandi penza na ndako na ya libala. Aosala na ye ba analyse na ye na ndenge moko ya bien, aosala ba analyse na ye na ndenge moko ya kitoko. Mama moko amipesa respect. Neti to mona ka ba mama mosusu amipesi penza respect ya ba mama ya 100 kilo.
avandi boye soki osala analyse asala analyse na ye bien sans kofinga ka batu asali analyse na ye na ndenge ya bien apesi pe batoli apesi pe ba conseil esungi pe batu mosusu. Mais c'est dommage ya koya komona na age ya manike na ndenge manike aza manike musala na ye eza kaka akota sur les réseaux sociaux pona koya kofinga ka batu. Makambo ya kofinga batu ya manike ebanda lelo te, ebanda nango depuis kala. Et puis manike malgré ba makambo wana nyonso azolembaka na ye te, malgré ba makambo nyonso ya mabe elekela ye to ekotela na vie na ye, azwaka toujours les santé, a continuaka toujours et encore kofinga ka batu, koya kosambwisaka batu sur les réseaux sociaux, koya kosasaka batu. Bandeko nanga makambo o na memeli bino lelo ezake na kovanda ka boye tomoni ka appele kokota problème eza nini oyeba te bino bovandi manike awa balingi baboma ye baboma ye asali nini. Bandeko nanga nde kolandela explication ya makambo nyonso nde kokota na mozindo ndenge eza boye manike azalaki na ye na ndako na ye ka ndenge ezalaka monika batu baye. Bandeko nanga batu babeti ye batu posa na bango ezalaki bazwa pe telefone na ye babeti manike babeti pe mobali na ye babeti bango nyonso mibale. Donc kane tolobaka mwasi na mobali bango nyonso mibale babeti bango. Ba raison eza nini to ba cause eza nini selon manike azoloba keno batu oyo babeti ye eza batu ya Fally Ipupa ba wario nde batu bayaki kobeta ye selon ye. Bandeko nanga me biso to sala analyse awa toyebi ke manike aza na ba ennemi ebele. Manike tellement munoko na ye ezalaka polele, manike azalaka na ye kaka prête ya koyaka pona kofinga ka batu. Muke aye afingi batu, muke aye afingi batu, wana ezalaka musala manike. Siko deja mutu oyo afinga na ye batu aza deja mutu oyo aza na ba ennemi ebele amata akita aza na ba ennemi ebele. Tomonaki année passée akotaki afingaki asasaki makasi Cindy le cœur. Oh Cindy le cœur abotaka te, oh Cindy le cœur boye, oh Cindy le cœur abima na Fally Ipupa, oh Cindy le cœur boye boye. Ba makambo ezalaki ebele jusqu'à ce que ndeko na biso mama si mobali na ye Koffi Olomide abengaka ye ka mama si asilika ki alobi non trop c'est trop. Moi oyo soki moya kokanga munoko eza te foto kanga ye biso moko. Cindy le cœur akangisa manike ayaki asengaki ba pardon akotaki afingaki mams si la bisalo obotaka te o boye afingaki makambo bele la famille wana nyonso bato bavandaki na bango kimia. Donc musala manike ndenge eza boye ezalaka kofinga ka batu. Manike aza wana ka pona kofinga. Bandeko nanga eza kokamwa koyoka lelo manike abandolo bakeno batu oyo bakenda kobeta ye eza ba wario. Manike aza na benemi ebele. Manike aza na benemi ebele la famille, aza na benemi oyo tolobaka na ye kilikili ezala na ba quartier na bango. Manike aza na ba ennemi. Aza na ba ennemi pas possible. Mais muto azalaka bongo te. Yango kutunga na kote na nga no ondima na nga te keno eza ba wario nde batu babeta manike. Parce que manike aza munoko oyo tolobaka munoko polele. Munoko moko ya koloba nyonso na ya lokuta na ya solo nyonso akotaka. Nyonso penza akotaka. Mikolo tokomi komona ye azonge pa ya fere akomi kosala ba publicité ya fere rigola. Mais to pesa etan. To pesa etan ti ane oye sila. Bo mona kobimisa makambo mosusu parce que aza mwasi moko premièrement azomi pesa respecté. Pona ye réseaux sociaux oyo na ebité soki azomona ngo lola, soki azomona ngo ndenge nini. Ata lola kuto omona ngo lola kendo sala évangélisation, lola ezalaka pona mafinga te. Mais manike ye eza na ye ka mafinga.
aya na mafinga makambo malonga koloba ezalaka te. Soki eza mafinga te akomemela biso kaka babia na ye wana akufa kala muke babia sala muke babia sala muke prince babia sala ko exposa ka vie ya mwana na ba réseaux sociaux na niveau moko pas possible. Wana eza kaka musala ya manike. Manike aza munoko moko bandeko nanga biloba loba moko siko mutu abongo ata bino moko boloba nanu mutu abongo auzanga ba enemi. Mutu azaka kaka biloba loba. Mutu azaka kaka bifinga finga. Mutu ayaka sur les réseaux sociaux te na bakambo malonga na ba conseil ya balonga kanenge zalaka batu mosusu aye penza na ba conseil moko ya malonga aye penza côté ya bato, mais ce n'est pas le cas avec Manike. Manike akoya seulement sur les réseaux sociaux pona ko sasa batu, pona koya ko sambwisa batu, pona koya ko finga ka batu. Wana eza penza musala Manike. Mutu abonga ozala toujours et encore na ba ennemi kilikili. Akozala ka na ba ennemi côté oyo ba ennemi côté kuna ba ennemi côté kuna ba ennemi. Bande konanga na lingi nana epengle mwa eloko. Ebele ya batu bomi tuna ba question. Mama oto yoka ye mingi chez Irsil Botelwa TV. Eza di kamnini. Kandenge na annonçaki l'autre fois. Ndeko na biso to fondatrice ya chaîne ya Irsil Botelwa TV na minito yo aza éprouvé la famille. Papa na ye akufaki bientôt 3 semaines ou papa na ye akufaki la famille. Bino moko boyebi soki papa akufi, mama akufi, ndeko na yo ya makila penza akufi, mutu nyonso azalaka toujours affecté, ezalaka vraiment facilité ya koloba keno oza na matanga boye oya kosala be émission oza na matanga boye oya kandenge ezalaka facilité. Yango ndeko na biso Irsil Botelwa azwaki mwa congé na ye, tala kaka kukufila papa eza eloko facilité mwa congé na ye apema moral na ye ezonga lisusu makasi motema ezonga bien makasi wana penza nde aozongela musala na ye. Pona bandeko mosusu o bayebaki teke Irsil Botelwa papa na ye akufaki bokozala peut-être na besoin ya ko passer ba condoléances numéro na ye ya téléphone yango wana bokoki toutefois ko benga ye bokoki toutefois ko tindela ye mwa message ya condoléances et osalaka malamu mingi bino boza famille na ye kandenge ezalaka. Donc moi ba message na ye moi ba message na bino moi ba appel et osala ye kitoko pe pona batu mosusu bokoki toutefois ko prier pona Irsil Botelwa bokoki toutefois ko prier pona ye za situation moko tango eyaka bandeko nanga eyaka na somo mutu nyonso to azalaka toujours et encore likolo ezalaka mwa pasi. Donc moi ba appel na bino moi ba message na bino eko tia mwa moral na ye kitoko wapi. Ezalaka bongo la famille na système kaka ya bien mais kala mingi te la famille Irsil Botelwa arozongela bino na ba analyse na ye arozongela bino kandenge apesaka bino makambo surtout ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga tozonga na makambo na biso tozonga na obeta masolo na biso tozonga surtout na kosolola na biso kandenge to obeta masolo awa ya Manike. Manike aza mama moko mobimba mais Manike azomi pesa respect ata mukete. Manike azomi pesa respect. Manike musala na ye eza kaka koyaka kofinga ka batu. Muke aokota ba réseaux sociaux aye afingi. Muke aokota ba réseaux sociaux aye afingi. Wana penza nde ekomi nango musala ya Manike. Yango ekomi penza musala ya Manike bandeko nanga ekomi kosala na pasi na soni. Soni penza ya makasi. Nakala wana bandeko nanga toyebi ke ebela batu baoloba nakala wana ba réseaux sociaux o ezalaki te ba YouTube ezalaki te mais nakala wana soki tozongi na génération penza ya kala batu neti ba Manike bazalaki ba mama moko oyo mokile bando pesa respect. Déjà soki otali âge ya Manike na tango akala wana mwasi déjà soki akomi na ma quarantaine d'âge. La plupart de personnes babando pesa ba mama wana respect. Mona mama ya 40 ans soki alati
elateli nanu na ye ezaka ba maputa eza mosusu ba robe ya maputa eza ba robe na ye moko ya bien ya kitoko ya respect. Mais soki totali lelo manike azosekisa manike aosala keno bato ebele bakomi koseka génération ya bamama ya lelo parce que manike aza mutu moko aza personnage public. Mama moko alingaki amipesa respect par sa façon premièrement de s'habiller, par sa façon de parler. Mais wana nyonso tomona ngo epa ya manike te. Manike eza kaka aya kofinga, manike eza kaka alataka mwa polo na ye wana na mwa kola na ye wana okomona manike na ba émission kilikili. Manike respect ata muke eza te. Manike respect ata ya malonga envers public eza nango te. Manike akomi ka bifinga. Et puis elo mosusu ezosala pasi eza komona mobali na ye oya muke. Parce que manike azalaka na mobali moko oyo azalaka mwana muke comparativement ya manike. Ye manike aza mukolo. Mais bino moko ka boyebi ka nde balobaka bolingo ekipaka nango acheter. Bolingo ekipaka nango acheter ka ndenge ezalaka wi. Siko mobali wana azosungaka pe manike te. Azosunga ye te mobali wana. Donc mobali wana ndenge eza boye susi na ye to suwe na ye ezaka keno baliaka na bango bambongo manike akotaka ba réseaux sociaux aya kofinga ka batu l'essentiel bango bazoliaka na bango bambongo bango bazosepelaka na bango na bambongo selon ba manike. L'essentiel bango bazosepelaka na bango na bambongo ye manike akoti na ye ba réseaux sociaux aye afingi asasi batu asambwisi batu. L'essentiel fin du mois akozwa moi quelque chose. Mais toyebaka soki mobali akoti na vie ya mwasi mobali ayaka ko changer mwasi. Surtout batu neti ba manike soki réellement mobali akoti mobali babengaka mobali. Mobali moko te o permettre mwasi na ye akotaka ba réseaux sociaux pona ofinga ka batu. Mobali moko te. Mais na côté ya manike mobali na ye wana aosepelaka na ye. Ndenge manike ayaka pona ofinga batu, ndenge manike ayaka na ye pona osasaka batu. Aosepela parce que ayebi keno fin du mois tokozwa na biso moi quelque chose na biso tokolia na biso tokodonda na biso tokomela na biso. Ata soki tosomba bilamba ya malonga te. Ata soki poso ya manike ozalaka ndenge ezalaka. Mais l'essentiel tokolia na biso, l'essentiel mbongo kokota. Et ce qui est mauvais, ce qui est pur, bandeko nanga, eza pasi. Babilo mosusu kande tolobaka eza pasi, ba mama na biso tozala ba exemplaire. Babilo ko tokomi komona lelo a manike. Soki lelo bakomi kokotela manike ba betaye, manike munoko na ye eleki. Moi c'est zalaka boyete. Na ba réseaux sociaux oto mona eza na ba batu mosusu baza mikolo. Otali ye bolobi mutu oyo aza mukolo. Mais basali nini? Baokota, baosala ba analyse na bango. Baokota te pona koya kofinga ka batu. Baokota te pona koya kosambwisa ka batu te. Mais baokota basali ba analyse na bango, bapesi ba conseil na bango, bapesi ba information na bango na ndenge moko ya bien. Soki ata manike azalaki bongo. Bandeko nanga lingaki ezala malamu mingi. Mais yandeko na biso manike ce n'est pas le cas. Yeso ki akoti na ba réseaux sociaux ezaka koya ko sambwisa ka batu. Ezaka koya ko finga ka batu. Mabe pe lisusu aza mwasi moko azalaka na ye ingrate. Na ebite ki ingratitude na ye wana soki abotama bongo na ye bakate. Yango vi alelo soki oyebi Yesu te eza pasi. Koyeba Yesu eza eloko moko ya kitoko. Koyeba Yesu eza vraiment bien makasi. Batu neti ba manike baza batu moko baluka nzambe baluka penza elongi ya nzambe. Mama mobimba avandi na ye sur les réseaux sociaux ka pona koya ko sabola batu. Ka pona koya ko finga batu. Azoliaka bambongo ya mafinga.
mais azobosana pe futur na ye, azobosana pe lobby na ye. Yango bomonaka bato mosusu azalaki na ye personnage public, ebele ya bato bayebaki ye, ebele ya bato babando seka na bémission na ye, babando seka na makambo babando sala, mais eye kokoma na ta moko tant o peut-être abeli tomba makambo moko ya munene ekweli ye, olie bato basunga ye, bato bakomi koseka ye, olie bato basunga ye, olie bato bazala wana pembeni na ye, me bato bakomi kosabola ye, bato bakomi kopanza ye na niveau moko pas possible. Pona nini na ba mabe o to salaka dans le passé, o sala mabe moko oyeba te ke non, o na o sala eza mabe, o na o sala eza malamu. Bandeko nanga to bongisaka banzela na biso, to bongisaka surtout façon na biso ya kotambola. Vi oyo paka nde bayebisaka biso, la vie ne se fait pas au brillant, ezalaka makambo ya solo. O nyonso ozokoma lelo yebake e otikala nango na kaye na yo. Lelo to lobi bandeko nanga babilo nyonso sala batu eko revenir yo. Siko ba mafinga o manike asalaka bako sabola batu o ya sabolaka, kuimilie batu o ya imiliaka batu. La famille boza sûr que non soki lelo manike azui makambo, azui problème, batu bako telema pona osunga ye. Je ne pense pas. Parce que za mutu moko afingaka na ye mutu nyonso. Ngana mona te jour oyo manike asala analyse, akota pena sala émission na ye asiye ko sala analyse. Batu mosusu bakanisaka ka ke non, soki tokoti sur les réseaux sociaux, okomi chroniqueur, okomi chroniqueuse, okomi influenceuse, to influenceur, il faut oyaka ko finga batu pon ozala na visibilité te. Ka banalise na osala banalise na yo ya ndenge ya bien, yako pesa conseil, yako pesa ba information. Soki osala ka musala na yo na ndenge moko bien, yebaka ke no ozala na visibilité ya makasi. Et puis tia nzambe liboso. Eza ko finga o yesalaka te ke no ozala na visibilité to batu ba yeba yo. Batu ba oyeba yo na nzela ya mabe. Batu ba yeba zo yeba yo na nzela moko ya mabe makasi. Manike changer. Eza bien te. Eza na batu mosusu bakoya ko yebisa yo te. Yo kanisi ke tango bayambaka nga, tango basipilaka bamonaka nga no basipilaka na ngai. Eza na batu mosusu ako préférer amona yo ozika abeti maboko zika na yo. Me batu o balingaka yo eza batu neti babiso to ya koloba mabe na yo. Eza bien te. Mama zalaka bongo te. Kozalaka mutu abifinga finga te. Pe vanda esika moko. Kandenge lelo lobi ke no okomi na yo gauloise. Vanda tingama kana ki gauloise na yo. Ezala ke no gauloise wana efuti to efuti te. Tingama ka kuna. Kande to mona ka batu mosusu azana e wario. E mata e kita azana e wario. E inda te azana e wario. To mona ka batu mosusu ami bengi na zana nga chrétienne. E inda te azana e ka chrétienne. Makambo ekende mabe, makambo ekende malamu azana e ka chrétienne. Yo pe zala bongo, zala na esika moko yaya. Zala na esika moko. Lelo zana bana na yo. Babilo mosusu osala. Ba makambo mabe oyo bimisaka. E mosusu ezongela bana na yo. Lelo mona ngote, mais donnons le temps au temps. Okoya ko comprendre que ezana ba makambo mosusu na sala. Tala lelo ba retomber komi ko zonga na bana na ngai. Eza lisusu kitoko te, eza lisusu malamu te. Manike. Tala lelo ndenge bakomi ko beta yo kaboyi. Okwakize ba wario, mais yo moko na conscience na yo oyebi ke ozana ba ennemi ebele. Ebele ya batu balingi yo te, quel que soit sur les réseaux sociaux, quel que soit na ba quartier na yo, batu ebele, basi ba lemba yo, basi ba baya yo. E ozala lisusu bien te. Comme ebandi bongo, ebandi déjà mabe. Soki okanga munoko na yo te ozalaka muto biloba loba. En tout cas, tokolobaka adie. Ezalaka bongo batu ebele bakufaka bongo na malembe nyonso pe na pete nyonso. E ozala malamu te.